mutu na mutu aluka nzambe ma message oyo ebele papa sala prière te mutu na mutu aluka nzambe na ye mutu na mutu aluka nzambe ma message oyo ebele papa sala prière te mutu na mutu aluka nzambe na ye. Dans la vie où mutu alinga zwa na facilité ata nzambe apesa na facilité de vie chrétienne c'est une vie de combat. Dans la vie où mutu alinga zwa na facilité ata nzambe apesa na facilité de vie chrétienne c'est une vie de combat. Mais ça fait très mal parce que ça continue, papa. Mais ça fait très mal parce que ça continue, papa. Comme ça, pas ma soum. Pas ma soum. Diriger les artistes et commencer à diriger les fous. Comme ça, pas ma soum. Pas ma soum. Diriger les artistes et commencer à diriger les fous. L'avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio. Accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Moi na londe maman Gisnovit ameme biso la solution pour le poste ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovita pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Vous qui nous suivez infiniment, nous vous disons merci, puisque vous avez choisi cette chaîne comme étant une chaîne d'attache. Merci également à toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons, derrière la caméra, vous avez Gédéon Loa. Et merci également à Jordan Panzou qui assure la réalisation de cette émission. C'est avec cette équipe que nous allons démarrer. Nous vous transmettons les salutations de la part de vous qui êtes toujours connectés, comme vous le savez. Alors, mesdames et messieurs, nous disons merci à notre sponsor Yadjani Sita qui ne cesse de nous assister. Clin d'œil spécial également à tous nos partenaires qui sont branchés en cet moment. Alors, comme vous le savez, nous allons recevoir sur ce plateau un serviteur de Dieu après un bon temps de silence. Aujourd'hui, on va essayer un peu de toucher quelques points d'actualité, bien sûr, avec lui et puis parler de l'Église Corps du Christ. Tout le vent et marées que traverse l'Église Corps du Christ du Congo, bien sûr. Et aussi, nous allons parler aussi de son travail, tout ce qu'il a toujours eu à faire comme boulot et toucher aussi des parts d'autres par rapport à quelques points d'actualité. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau pour la énième fois l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi, que nous avons toujours appelé comme ça. Et puis qui est responsable, en petit détail, donc, qui est responsable du centre évangélique La Foi en Jésus-Christ, une église aujourd'hui qui a, c'est vrai, qui fait aussi parler des gens, une église qui évolue très 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 bien. Alors,
Nous avons ce plaisir d'être honorés par le serviteur de Dieu, Andimi, tous à accorder biso temps. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour papa, merci. Bonjour à vous. Santé boni papa. Grâce. Vous avez bien la grâce. Félicitations d'abord par rapport à Moussa, parce que tout le monde quand même, depuis un certain temps, qui est trop plus focalisé sur construction, tout le monde, Moussa les autres qui sont tout le monde quand même, de palper du doigt quand même. Merci. Yes, merci à toi, parce qu'ils ont Moussa. Merci, papa. Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, d'entrée des jeux quand même, ceux qui ont présenté Moutou Jésus-Christ. Comment est-ce que vous présentez Jésus-Christ à Zanani pour nous? Dès que vous comprenez avant, il est tout pour moi. Donc, biso ba oyo, papa là, je crois, moi kala, tantôt ça l'émission mais quand qu'on voulait moi que biso ba parcours na biso, so na iba Yesu Masia Nazareth na vina ngoza passe. Donc Christ pour nanga aza nyonso. Donc aza partenaire moko oyo na mokili na ko zoité. Alinganga na ba condition moko oyo peut-être bando musu balinganga lelo balinganga te. Donc dans les néants parce que dans le bango moi mi biso tout koli na famille mon papa zai na mo bambo on il travaille à la présidence à la présidence et puis à son ba compagnie na privé ça la à travers tout ça tout ba ya ba tangi bien mais tant biso to yé donc dire nganzamba na loba nous dire te mais nzambe pena préparanga do tonga na yé penza nzambe alors il yo faut les en école le baya batangi bien mais quand je suis arrivé à 6e année primaire dans le bango chaque fois et papa s'est retrouvé incapable mais ça les koufi donc famille y a les souté tout et tout moi en 6e année primaire fona mata première c'est on a kokati na 4 classe et depuis 6e année primaire on a comme un niveau on a décroché diplôme d'état na keneti ba excusez ISC malgré na koka aussi ça té pour na mampeka nzambe donc na tanga ngamuko na bomoto mais oh Christ est avec nous. Donc quand j'étais encore incapable, il y a ma première année CO, mais lui il était déjà avec moi. Il me soutenait et si n'a pas comme appelé on a commis le logo. Toute ma vie c'est Isaïe sous Masia Nazareth. Et on a aussi qui a été dans le logo yo. On colore mon ngana lina pengo wato lina tika ye abo manga pas fouta onyo sur saleli. Otina tena vivre dans mon kilo yo sans Christ. Et on a qui n'a pas papa Kelani. Na bureau no tourner toyoka ka basa nzai batiki nzambi. O ba koti ba loge ba salibu. Ezaka nini ngo. Ezaka ni position, ezaka nini na ebakati nini sa bako. Siko papa bino bo sali nzambe nini. Bino ba fondateur assemblée de ngana za mon assemblée de Dieu. Ne que grande assemblée de Dieu na KDC. Siko yo bo sala ndenge nini. C'est là où papa expliquanga ba discipline ko sam sanza pour na mbongo te. Convier batute kozana mutu nyonso te mo ba principe belé asima mena nzoto oningisa ngai alors vous avez lenge nazo ka sango na yo tikana makoko se préparer ma te ya te po benda batu mbongo donc principe on a te ya batu bongo la mitema ya omoni na tikana ba principe donc papa le Christ azanyo so pona nga ça y est bomo inanga ezate pas celui qui est la vie. En fait vous avez épinglé quand même un point par rapport à pasteur Kelani Ozali déjà aujourd'hui parmi les visionnaires. Il y a l'église du réveil en Congo. Il y a l'Assemblée de Dieu, papa. Assemblée de Dieu. Il y a 4DC, communauté des assemblées de la République démocratique du Congo. Donc, on va missionner pour passer à la 4DC. Papa Kelani va implanter 4DC. Oui, donc, on va qui clique na bangoye, Aïdi Nabala, et puis Papa Vernon. Très bien, très bien. Alors, mais qu'est-ce qui fait que yo on a plus attaché na papa Kelani parce que l'autre fois tout le monde même à une église na yo. Alors que baza papa moko déjà apparemment on dirait serviteur de Dieu de génération non baza tiaka pena bango kati. Mais attachement na yo na c'est dit à quoi? Et papa le oyebi mu comme susu mutu mona mboka eza histoire moko. Bilenge bazu bokondi na mboka ba yokani ba boma ba parents ba tata nyonso na mboka. Bon batata pas bon ba régner parce qu'on est jeune mon sommes tata jeune azo mona yeleki batata wana kala bazana na onction koleka bango tout et tout ba boma batata moko azo tata na ye alingaki mi aki bombe na zamba et mina mukomsu na kati ya zamba nanyo aye nguma akangi leader na bango allié penda donc alingi suko aboma et du coup bazo lukande ba kosa surtout 4e machette au kata mukote o wana kimi mbangu na désert na zamba akekuta na Bolivie
akembangu abisi papa bon tala problème to kuta na papa mabité zo soso kata e mutu bwaka e pene kata e ka briske bwaka e pene ta ndoko ko saba mouvement wana nguma kolongwa akolanda soso aya saliamu babetele maboko batuli mayelo zo babité tanto beto bon batata ngana tika tata na ngai imta pesi mayelo babi voilà ce qui ce tata on a été mbele mukonzi ngo ya biso leader a coupe de suka wapi alors ça dit batata wana l'être papa qui là jusqu'aujourd'hui l'assemblée de Azoa déjà comment on appelle ça retraite voilà Azoa déjà retraite mais à l'Oban Azoa retraite na communauté mais na côté à Sangomala muté Sangomala mo partout il est na côté Azoa qui est ba Uganda partout tout ça ba campagne minene na pays Afrique na Angola tout et tout partout c'est ba campagne minene ba to ba ya ba Christ donc ça dit attachement nga pa batata wana eza par rapport à nzela batamboli papa Kela naza loka mon père spirituel révérend Dokuta Miguel ici batamboli carrière na bango jusqu'à aujourd'hui bazaka na témoignage bien alors ngas ko na bangaka na loba Seigneur na ebité alors pona kende pena bien ntina suka fona tambola na bato si baleka nzela wa donc papa Kela ni aloko révérend Dokuta Miguel ici papa nanga na s'attache na bango parce que lelo yo mo yebika ba réalité papa donc baza ebelé pour ngai ba papa wana nga papa Kela le téléphone yeso na bi papa de la foi mon fils mon petit fils donc azarani singo mo impossible on a aujourd'hui ba mbala na yemo wana linga wutikila ozo ka lipamboli. Vraiment merci beaucoup mais alors quand même Lelo il y a depuis un certain temps l'église Corps de Christ awa na mboka na biso il y a quand même un vent qui souffle vent moko très violent où ils aussi coué alors yo mo o milongo la nano au fana na kiti obani kota la télévision obani kota parce que tout ce qui se passe dans cette église Corps du Christ côté ba poison côté ba lobibo côté ba makambo te bandi côté ba serviteur de Dieu o baza accusé na makambo ebele na ko fana nyonso to wana qu'est-ce que tu t'es dit au fait papa le na bo moto na yoka ngo somo na za mutu tout la planète terre biso nyonso na bangaka na oka somo na FC bande omsumu comme suna bi soki ministère des titres académiques na préféré na zonga la classe na changer faculté aussi ça qui peut-être makambo esama na bonzame za ki médecine za ki droit na tanga ki ngosiko na zonga université na ke ça la sous changer de domaine na changer pour et ça la somme na passe parce que balobi na ko bambali banga na ndegete po bino suka bo ndenge moko ngapi na ndege wezo komela basala nzambe ngapi na musa nzambe peut-être po bakana ite komela bango dona yebi pa na uti na place naza et pas ina okende na yebité parce que même la Bible dit ne te vante pas le lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter ce ko banga wana ozomona tant ozomona bloc on ezo bangisa nde ba terrain weza bien té mais ozobisaka Seigneur tata salisanga na makasi ta obeta tolo kina koka mais nazondima ke so na kolonga ezalaka elongo na yo pona makasi nanga na koka na ngate po ba oyo wana misusu oyo ba kwei to ba CD bilombe ba géant ba héros ba kwei ba CD na l'équipe on est loté peut-être peut-être ba komaki na ba ne onga na zana peut-être bazaki bien c'est ça yango siko muni ba biloko na otozonga papa le na zonga moi mingi papa Kelani papa na revenant Dokuta Miguel ici mon père spirituel na koka ko yekola bango po nzamba sala kana nzela bato apôtre Paul alobi bozala ba imitateur na ngande na za imitateur à Christ bato to moni bakomi batata bakoko bakana nzambe bato na kande to kozala tout autour na bango balakisa biso ndenge nini batamboli na nzambe donc papa là ça moi personnellement ça me fait très peur et ya kundenga mabete kubanga ndenga mabete po o baka nzambe batelanga so pena mukolo mona ngana ninaza ile salisanga olongola bomo inangai na église na lobango batu balela ka mais bana ngam papa ko loba boete na bitena okufa kaka no tika l'éternel maté mais ba sacrifice na sala nzambe papa le je vous dis na sala ba sacrifice personnellement pour na bampata nkolo je travaille durement pour l'église par rapport à musana nga privé nzamba zomona nga et ce qu'on a souka na kendeka en faire papa le vami kuna kufa nga avant dem sur temps Christ au zonga na premier enlèvement temps ba doit que lem sur to ba tika na ba ko na ba to ba kufa na ba avant les morts en Christ resteront premièrement ba le kana bona deuxième té donc so ça ne bien na nzamba seku amatina donc vami kuna kufa na ngai mais na Yesu Masia Nazareth ndé
elo wana lobami donc même yo be prière na sengi yo sambela bon pona mukoma nzamba omona atiki ngai en fait ako sunganga te pona leka likambo moko boye oyo ko sala na ko sa bonzambe lobi na kota lifelo asunganga na kufa na ngava. Vraiment, c'est cette prière en fait, ça fait très mal. Il dérange tout le monde, mais pasteur de la foi en fait, jusqu'à quand on continue qu'on se sacrifie en fait. Vous avez passé plusieurs années dans la galère. Nous avons quand même nous l'action bola munaï parce que bato moki balba quand même que li patron on a lolaté bilo wana za bilo ramokile il faut yo beau jour nango mais jusqu'à quand on continue qu'on se sacrifier karaboye tonga patanda ko no moko olingi pété so mata jeep moko ya cher parce que yo quand même on a quand même ma marque na au sepela nango mais sacrifier peut-être bon na saliste on se sacrifier enfin de quoi on a pas bon on a sombelo na mo yo au jour nango quelque part olingo ki nango ti wapi ba sacrifice son sacrifice. Et va parler c'est vrai hein to tambola mi to bien na lolaté to rabi banda wa bien na lolaté ka naza posa na naza bana naza mapesa bana mi so de fils né na komi na 18 ans ozomona a komi na 18 ans na mois d'avril wa sala 19 ans parce que je viens de totaliser 20 ans dans mon sinon mariage to totaliser 20 ans et moi na so ça 19 ans na mois d'avril au le fils né et azana 2 petites sœurs na nous avons préparé pas venir parce que je viens un homme de Dieu tout ça qui n'a ébouillé papa pena moi grand frère de leur koufa moi na ngam nazo des fois nazo pesa mbongo à seul examen d'état na pesi mbongo ya uniforme na auto pesa moi pasteur Azaï na mutema kokaba parce que j'ai témoigné de cet homme de Dieu même ngai danga na ba conseil belé mais le lot akufa tika moi na na traverser un moment difficile donc lui peut na cause en invité bon on n'a pas cause à payer mon pas on n'a pas cause souffrir donc nous avons obligé faut préparer pas venir là-bas mais na otala musanza papa le na zongi na bandele kezo tu na linga tellement Christ mingi lelo église na biso moni kande to tongi wana bato salenga confiance so na ndo betlo histoire ndenge na sala église on comprendre que mbongo vie na nga nyoso ti lelo ekota musanza ban église ba témoin nalinga osa musanza mbete na o dépendre na mutu po ayo koma lokwa ya komi Yesu l'église mais ngana zala bando boyo to sangisi to sali nzambe ponga mope no kokati ozomona papa le mwana okaka olo o boza Gloria Fandi a lo beso balanga papa mutu ko tambula nango yango te na tongo ka lelo lobi na butu mwana mwa yusu ko voiture nanga mwana mwa libanda na muke a tout yango les sous de porter comme un problème na auto yebisa ba ona tongo lelo papa le to sa on émission na vitala o papa pena mutu ko père mobo et pe papa ngana bi na tambula ndeza mamemanga na posa te kombo na ngai et comme ma vie na ngai te so nza ma permettre na zui te na tambula te pour na prestige kolo flat to fandi a ngamu na sambela a avant voyager awa vie na nga pour la première fois tout fa na parce que ba collaborateur ba coopérer na pour tout fa na eleka bisi bango passer de la fois awa aza boye ba fanti bango nyonso et enfin alors bina bango moni ana so XT Sony abenga wana ba jipa si kaza na sio TX abisi bango chaque fois passer de la fois on a posa mutuka bo pesa mutuka na tambula mais so na bina senga on se kona keno parce que pesa déjà loi awa mais nalinga être et non apparaître bato mona nga na jipa bien pour na bato mona nga ya balokuma mukili mais so pesa nga moko gloire au Seigneur no tambula no pesa moyen nga no tambula nango mais na senga ka bato mona nga matanga tokende na ke pasite wana za ngai penza te nalinga être le ya apparaître na miso ba ce que je ne suis pas donc papa le to soma lopango no banano kundeni na manokanisa ke no soma mutuka to so bunda na poto soma lopango j'étais la première personne na mona tchesu mbongo le Père que le Seigneur me donne na mutuki nanga cette grande église au moins le memi nanga mikumba ya kosakana te badusu ba ya ko kuna ko fili mutu pourquoi parce que batu pleine église mais son na biso papa le Yesu Masia Nazareth témoin na kombo na Yesu Masia Nazareth son na kosinza mabomanga l'église pesa nga même pas 1 franc mais ba financier te ba ko boya mais za mamzamba yebisanga alobi na tindi yo te pona mbongo ganga bampate na obabima bazonga na senga mbongo na église te songa mona chena nte na simba ni finance église 1000 francs congolais ekota na ndako na ngate na église na liaka mbongo o basala nzambe nyonso onza machanga na mutema babanga ye so ba ekotea oto benga offrande du prophète do ba financer ba pesi
yango ne mbonga na lia l'église. Donc quand je viens à l'église na bimalo kwa mondimi. Mais na sala alliance nanza moka moi nazo que je ne sais pas sur 4 ans comme quelle année na yoka lo banzambe nzamba teinga na sala vena nzambe no pesa so franc na franc congolais te. C'est longa na binzambe toza na posa ba dollar na pesa franc na dollar. So na zati na zana ngoti na ina pas changer mon point ça no $30. Na bi que no pesa franc de l'église $10, action de grâce non franc du prophète même sur na pesa na $20. So na kena mbongo mukena église na ma 50 $30. Et tika la l'église nazo mabo pamba. Mais vous avez une charge mususu moi mutu alandi papa bo. So tu ne peux pas financer l'église, ba financer l'église ba toujours na problème. Ba expliquer que non ba charge boye. Donc faut quitter ka pour mutu luka ordonnance ya 20 000 francs congolais. Si au tindi na finance eko zo 3 jours. Mais so ça na ngona na poche. Au milobika yomo pour l'amour de Christ na sa mutemano au peso sambele pona ke nzama monanga soka futa ngata futa tabana nga. Un jour. Alors, pasteur de la foi, et ça la connaît face à un chrétien qui perd la foi, au moment peut-être que à ça il fasse plusieurs réalités à vie et du coup il tindie peut-être que atika karanzame abandonné kondimana. Alors, ce temps au kutana na mutuana donc ezala ele kana nini. Olinga ola kiseka Yesu tout aucun n'a en face parce que c'est que vrai parler de Jésus-Christ c'est bien mais ce qui déjà mon toi azo galérer c'est très difficile de présenter Christ au moment où il y a besoin alors on ça la nini face à bandogo voilà biso nzamba préparer biso poto sunga bato vous savez ngana eba ete nzamba na koza mokambi un jour l'église et poto na bongola mutema na ndo banga mingi équipe intercession na ndo ba ezaka ba prière mais le lokoma vie nanga donc na les gars na vie moi na histoire papa les donc ça m'a préparé ngai pour na préparer bateau message à faux ça message repisa mutu pourquoi c'est lui qui a été encore de l'espoir pour ceux qui vivent comme la Bible dit l'arbre a de l'espoir c'est Job qui l'a dit c'était une expérience sur bakati au bota bongo mutu azana bomoy pour na cause lui qui a été écolika batu nyonso ba réussir na vie notre terme mikolo na Bible le vestit malheureux dans le parcours d'un héros oza acteur principal et ça moment muso azala figure azala téléspectateur azotala pena baninga mais lelo yemo comment jouer bato comment otala donc na kati ya Bible sote J chapitre 11 ba Jephté ba souffrant otali ba na kati ya Bible ya lokola ba David ba nyoko makaka donc na vie o mtu alinga zo na facilité atanza mapesa na facilité de vie chrétienne c'est une vie de combat somme ta sala apostasie précoce abando ya foi nani lo msuite papa no biseka ke yaya zonga kaka parce que koto ke récite parce que en dehors de Christ il y a pas la vie. Papa lenga na teka sachet na zandu pona tanga classe sachet le mta komo na passer de la foi to témoignage na awa mutazu mukanda to na flat ya kwa zo lukanga po à partir prière après 10 minutes prière ba benga na préfecture na France zo mukanda to zangu nga boy muta komo na passer de la foi sambeli mutazu réponse mais passer de la foi na ba sacrifice ala na ba saki ala na ba sima ya ba kayash na ba anji brasserie pour no lukelunga nzambe bangomba getemani kolobate ba sacrifice ndenge na ndenge jusqu'à aujourd'hui donc vraiment na nzambe ozola na biso na nzela papa Alain na oyebisa que bitumba elakisa ko zan eloko nzambe bitumba elakisa ke avenir eza so inda ko eza vide muyiba okota te mais so botiata téléphone apamba okota pas zwango donc bakota na vie mutu parce que il y a quelque chose à l'intérieur ou même si yo mokolo na ngozomona te mais bon ba omona ke mutu so lo tiki lobby a surprendre biso yango tsona tsota na Genèse chapitre 37 au mona ngo Joseph bandone ba il n'est pas expliqué ne ka ndoto mais nzoto ndoto ngo ikokisa mena onte alobika bato zai na zamba banzete na mkona Genèse chapitre 37 5e jusqu'au 10e verset banzete zingi biso menzete na ngai matili kolo misuso ne gumameli ba grand frère mabisko ngolo bani biso do gumamela yo l'interprétation ka ya pamba kaka ndoto ya pamba donc do latin nzoto te do raconte pamba ka raconter kaka histoire ba ibisi makambo ayelo ndoto bibale sanza na moyi na betoile 11 gumamela a expliquer papa na ba interpréter ndoto abeli ngolo bangana mama na yo dongo ngai soleil papa mama no lini bande kono 11 nde betoile ba gumamela étoile moko or que yangwana pe salamaki ndoto pamba yine mesuka na ngo ata ba yine ku samene Egypte ba gina ko luka osomba pana ye bazo teka yo poza no ne lokote bazo finga yo me ba ye ba ki mko ba yo kanzala ba yo somba ka pana yo. Ça c'est vrai. Alors pasteur de la foi quand même les lope tout moment na moi mingi batoza na kati église les autres hommes ndeko ba rapport à la moi trop. Ote mona se confie qui pas pasteur Absingai au pour ça la délivrance il faut na appeler ça mongo et pour na asunganga na prière il faut na ça quelque chose. Est-ce que réellement
pour mutu à l'alliance dans Nzambe il faut nécessairement kaka apesa na mbongo. Papa, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut que tu apesa mbongo te. Mais ils ont biloko belé pour mutu azon pa Nzambe. Il faut des sacrifices. OK. Ça c'est vrai. On dit Jacob tant ba luka bo pa izawazo kima. Tant ya na ye azo kulutu na ye. A luka pa bo azo kima. Tant wa lembi akomi na lose. Place moko lose. Azui libanga che mutu alali. Et tant wa lali Nzamba tali se échelle moko piqué et ba ange ba uta na se bazo mata ou ba uta likolo bazo kita. Le deux mouvements des anges na te yango le deux mouvements des anges. O bazana se bazo mata ou ba likolo bazo kita. Et na tongo tango lamuki alobi l'Éternel est ici. Alongoli on kombo luz abengango Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. Abengango Bethel. Et Bible lobi atongeli Nzambe monument. Les autres on a presque tongela Nzambe monument c'est comme idolâtrie. Papa les autres na moko bitena keko taki nkoni na monument moko batu ba otala Nzamba za tournon idolâtrie. Ça c'est vrai. C'est que ça ba œuvre na biso auto ça la Nzambe on ba monument. OK. Les autres tolinga to somba lo pango mutu mo bisi mbongo na yabi ana contribuer à ce monument. OK. Parce que quand les gens viennent adorer le Seigneur, ils ont un monument. Alors, les actions de grâce, c'est ça dans la Bible. Christ va multiplier pain. Alors, Père, je te rends grâce. Parce qu'il y a une espèce, pas dans tout temps, l'action de grâce. Mais tant qu'on n'a pas le corps, il y a un moment où ils ont mbisi, ils ont mbisi. A fongoli mbisi, babimisi mbongo apesi bato. Mais ce qu'il y a dans l'action de grâce, parce qu'il y a tata. Azu forme mutu. Il y a un moment où on parole, Père, je te rends grâce. Assemblée m'a pécomi multiplié. Ndiboso tombe à Jean chapitre 11. Alors oui Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et aujourd'hui à cause de la foule, en fait qu'il sache que c'est toi qui m'a envoyé. Alors oui Père, je te rends grâce. Après cette action de grâce. Donc action de grâce, c'est un problème mais ça papa là et comment est-ce qu'on s'enga mandé na nenga mabe. Et comment est-ce qu'on condition mon sala nzama ça. C'est comme si ta guérison et la réponse à ton problème et à ma bonne. Si tu ne me donnes pas l'action de grâce, et on ensemble là. Maintenant, ça devient un problème. Si on assemblée de Dieu dans KDC, tu as discipline. Si on a ça, on a pas sur la mon église. Papa le, ba opé misanga. Si on a continué, ba longolinga ba che pasteur nous soit dirigé. On est sur l'église comme le logo non osa n'importe quoi. Mais sur le logo osa bazo tambwisa yo, osa na ba discipline aussi et ko aider. Na ka descendre to za bonga so na sale rare o exemple monani boy ba pemisinga papa ba combien ngo pe na rapport ya assemblée générale to za nango après 3 ans ba commis penda que non église telle le passé a été suspendu na ba raison telle ba pesi rapport na ba pasteur nion so na réunion ya assemblée provinciale. Donc ba tangi pe tikali na barchi ba binoso ba bina document après ensemble 3 jours ensemble ba to bima ba document ba koma yo na kati o sala ki bo parce que ba énumérer tout problème où il y a na communauté pendant 3 ans. Vraiment. Oui. Merci beaucoup, pasteur de la foi. Alors, mesdames et messieurs, vous qui avez l'habitude de nous suivre, continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Comme je vous ai dit, nous allons brosser quelques points d'actualité aussi, parce que tu as quand même tout côté na makamsusu ezali vraiment important, parce que bandeko binga biso moi trop par rapport ya ba abus ça la maman mingi na ba serviteur de Dieu mususu. Alors, pasteur de la foi tout fongola moi brèchement muki, c'est vrai qu'on ne va pas vraiment s'atteler là-dessus, mais qui quand même kolobela yango en ce qui concerne monde théâtral ou déjà aux alliés parmi pe bandeko ba sala musala pe makasi malgré musala na nzambe mais olinga ko tika kaka monde art on a toujours attaché na yango. Alors bandeko eti au salama awa depuis un certain temps ozo répondre sous té ozo les kana média té ozo lo ba elo mongoté papa ba to bazo le la montre ba comédien ba ko sila les gens continuent toujours à mourir ozawana comme étant sentinelle na makambo bandaki yango depuis kala. Qu'est-ce que ne va pas ozo réagir te pona ni na makambo zo le kana entre ba comédien. Papa je m'intéresse pas encore au moment et bâti sa comédien. Je crois na ça que yo na mi papa respect mingi pona musala na yo parce que sambino batupe ba yoka obiso to zana ngote mais sauf que masumu pas masumu diriger les artistes et commencer à diriger les fous. C'est pas masumu. Ça je me rappelle lui. Diriger les artistes et comédiens c'est diriger les fous parce que chacun a un peu ndenge na ye azomona makambo. Et puis na domaine na théâtre eza batu mususu azongolo otanga te mazwa grâce aux ala sage. C'est ça. Mais ça mutu mususu mona atanga pété mazwa makambo ndenge na ye. Tout ça les prières
la saga appelle pour la bande de et puis tout le monde a quoi que tu pas un chrétien tu es artiste par rapport à conviction na mais un chrétien tu suis pas qui ne peut tenter au monde hein azali na mama comme pas azali na voyage musu pas azali occupé musu pas lingaka ya contretemps et ça normal et ça normal pour chacun dans l'église na assemblée là musu pas azali na programme l'église de par exemple. Alors moi mon problème c'était seulement il y a aussi la onze matinée dans la salle le long des artistes bazo ku façon na salle prière on a té des ambardona qui tout ça la prière pour nos artistes et comédiens et Zambaloba qui dans Ézéchiel chapitre 6 alobi fils de l'homme je t'ai établi comme une sentinelle et pété les mi so gangité muta kufi makilane etanga likola mutuna mais soki o gangi ayo kité makilane etanga likola mais na loba kité ke artiste na ko kangaliwa na loba bongo te papa le na loba kité ke artiste ba kufa sute te ponga mona okufa. Je suis artiste na okufa na okufa pe lobi na tanya sonza mazo bongisa na kufa parce que Ecclésiaste chapitre 6 verset 6 à 8 lobi il y a pas la délivrance au jour de la mort il y a pas la délivrance au jour de la mort. L'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Ba papa edi na bala ba kufa ba papa edi na bala ba papa Jacques Vernon ba kufa ba sala nzama nguya ndi wana na kokati ba papa Renard Bon kufa pe parce que nazaka naza esale la pamba. Donc okufa lobi après demain je sais pas na bimu kona bala na bota mukolo na bota même kona okufa na habité. Donc et ça n'est pas parce que comment qui bon en fait non pas mbolanza parce que ba tunya so balanda biso na TV ba bazo baté papa le mutao la non émission na yo c'est pas tout le monde azazo baté et il y a des gens autant azolanda yo soit moni fitita lobi j'aime pas ces gars là ces émissions c'est trop banal. Intellectuel balanda jeune maza très intelligent ozolo bazo analyser au bazali donc bazana mutu ezo réfléchir et c'est là savent comment différencier les choses mais musu mona ayoka aneka tout ça voilà donc c'est un peu ça papa ngai nazana kimia ba message zo ya papa sambela pona bartiste je dis na matanga ya ndekopulu na kendate parce que je savais que presse est zelanga pour na loba mais ça peut être aussi interprété autrement. Je ne suis pas seulement un artiste et comédien nazana ba plus âgé ba papa ba maman ba yaya o ba salanga confiance loka musala nzambe o so na lobi ba yokaka oleke na loba ndeko mo ki interprétango pour na bango zo sala bango passe na protéger peuple nzambe na confiance sur ba pesanga lokola musala nzambe nazaleki naza mwana naza muninga na bango baza bana nanga mikete donc na garda ka moi crédibilité nazo banga nzambe mais pona bato basala ngo si confiance na zokisamité na bango te. Donc bref papa Alain na boya ki ko kende parce que je savais que presse ezozela et tant papa Dadia kufi na bengi lelo tozena papa Rabi mafinga na bengi lelo moi na ibsinga na so ba kisi papa azakuna na hôpital na babutu nango ya le même jour ne papa Dadia kufaki na no linge tellement mingi un grand frère aussi na zo voiture na PC à sali course pour no linge tellement mingi mais na be fona kende ba réunion nyos na kenda te bara kondes ba na kenda te pour na éviter na ka presse etama kei presse yaki weko ya na morgue na siple qui vient bande ko avec beaucoup de respect za musa na bino et ngamo na za pe corps presse na bige so de respecter bino te za passe mais bo permettre ngana lo basimo et heureusement pétant ba wana l'hôpital ka wana ba yoko benga nga na sambela pona kamo na klininga lema wana ndeta na koti nesi wana ensemble na pona mutunde ba kende pe kolanda bande ko mususu donc na linga ko lo basubi lo côté na linga ko lo baté même bana balobi ko lo banu lo côté papa ou ya sunu ba prester mais avec beaucoup de respect tel que vous êtes aussi muto za très sage et tant lobi na ngai to kutana ozunga déjà na ko ça sur tellement donc bref papa mutu na muta luka nzambe ma message zo yebeli papa sala prière te mutu na muta luka nzambe na ye oya zana doctrine tela luka nzambe ni na doctrine na ye oya ndimela Yesu Masia Nazareth lokola nga aluka pe Yesu Masia Nazareth. Vous ne vous sentez pas vraiment un peu non, je suis libre papa. Charge au sentir en côté. Non, so na sala ki prière wana te na nga ba to ba kufa nzamba akondana nga parce qu'il m'a dit so na lobby te makila na bango etanga maliko na nga mais na lobaki na lobaki na artiste comédien na mutu tapé 50 000 francs pour organiser activité wana ko banana presse na sali point de presse na organiser biloko wana nyonso tout ko louer terrain wana ko louer instrument ko louer ba ko biloko bebe ko chacha wana mikanda l'état tout et tout na artiste comédien aucun artiste a payé 1000 francs
nasalaki yango pourquoi parce que c'était une recommandation ya nzambe nasali nde naza mpona na kimia ata baartiste bazokufa pasi kaka douleur ya séparation mais mpona charge naosenti nzambe naza innocent na makambo mais ça fait très mal parce que ça continue papa ndeko moko bamessage ezoya ti sikoyo so babengi DiCaprio mon frère oyebisa bango babengi Diana bapesanga bamessage oyo euti même pas bandeko baza à l'étranger nzambe azoyebisa bango bamessage mais nga lokwa nasalaki na esika moko na moko non nalobi te lokwa nalobi mbalo na micro na yo artiste comédien moko na moko ase réconcilier na nzambe aluka kimia na nzambe kokufa tokufa na biso mais tokufa na temps ya nzambe et puis kati na bonzambe parce que après la mort il y a un jugement qui nous attend et ceux qui wana te tokozala juger il y a le paradis et aussi l'enfer et rango osala choix tant toi na bomoi. Vraiment. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. C'est tout à fait normal quand même que Maram Onyoso et les canaux. Mais pasteur de la foi, en fait, où ça la n'engagé parce qu'apparemment tout le monde a charge. Combien a charge moi trop? Côté chaîne la télévision Zali, côté église, côté groupe Nayo. En fait, aussi c'est départagé n'engagé. Moi, réponds aux alatés. Bon, t'es nous autres peu comme eux qui ne côté pas sacrifice, ngomba et paille. Côté tout ça mon mon avis on est sur ça là. Aussi ça la n'engagé quand même pour me gérer parce que nous autres pays a besoin de repos quand même. Wana oza na raison papa parce que biso osali l'église moko nayebi te même l'église na biso ebanda nde biso tobandi boye te il y a maintenant 3 ans nabima na église ton pasteur nanga pesinga nzela na ke sala extension je suis le seul ministre donc seul serviteur seul prédicateur nde na kena nazo na ba prédicateur te naboya ka mimi osali boye te papa lobe nanga pona bato ok na bango mais na pona bato bateya na bango te sikoyo nga mofona teyaka heureusement bana na format le quoi va passer Herbi et bayaki na nzela théâtre na papa JR et le ba ministère na bango bima na sama kona na nzela théâtre le nzamba sike na jana bango bazo soutenir ministère papa les je fais comme ça na obondela ka nzambe on ba formation ça na église ba formation na zo bondela nzamba pesa basali ebele baya na église o nzamba talisinga na ape muso alobi na moni mbela maso ekwei osengai na pesa yo bayaka bongo aye ndokola mwana meme mais tant ka ko pesa e tombo na bomoto otuni nzambe te lobi yem to hotel na église ko bena o muta longwe ngana sali 21 ans na papa na nga molimo na longwa te jusqu'à aujourd'hui naza fils na ye dime kenda pa na ye na futa dime na nga papa na nga alors nazoluka pe bana o ba kozala bana na nga parce que un fils honore son père comme un esclave son maître. Nga non honora papa na nga nazana posa bana penza bazala bana oyo ba kosala musala pona intérêt Christ. Mais lokola na non na début oyo na bana penza te ya on osala boy. Papa là je travaille durement. Donc nzambe ka yo klanga mawa po sona tiki musana za passe. Lundi le matin dans une église. Ba maman département et bandis et banso bandisika. Nazana ba maman na tongo. Na poko na nazana école de la foi. Na prière midi coup na tiki moi mkiba intéressé bata musango prière 12-14. Tout ça toute la journée à jeûne. Mardi nazana prière en ligne, to sala ba prière en ligne de 18h à 20h. Mercredi nazana codef. Jeudi prière 18h à 20h. Vendredi prière 18h à 20h. Samedi 7h à 10h. Tout ça prière en église. Dimanche aux en église. Le sens qu'on a ma personne monter il m'a parce que tout le monde a côté ma charité. Son ma personne monter il t'a quoi intervenir. Donc moi sur semaine mobimba. Ba na côté di lundi. Ba prière wana isaka moi ba frère to sangani na bana ba beta musique aider bande ko baza partout à travers le monde ko bana ba kato prière na ba o passer na zo ki ote na si j'ai prière trop mon ensemble la prière et puis nzamba osala mikama chaque mardi jeudi na vendredi de 18h à 20h 2h dans la présence de Christ prière à combat délivrance à tozo kangola. Donc je travaille durement. Et on se contente on peut s'en ba sali o no mona make o yazana ligne na ndenge na pas tata nga azo travailler pour l'intérêt lu kambo te pour ngana ko lu kambo na église te azana intérêt de détruire vieux basser na église pour ngana ko lu ka basser na église te ya ko sala boete ya ko azana mura na souci batu ana souci musala nzambe ndesko no bana ko pema na temps wana mais siko na na ta ya semence na o semeka et comme on attend mon azur repos na ko zesko école. Vraiment, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Donc, c'était un très bon moment avec l'homme de Dieu, donc pasteur Jean-Paul Mayata. Déjà, après ça, il faut autant de partager parce qu'il fallait quand même tout tourner, quand même quelques questions en ce qui concerne Maramboudou, Kanakati, Église en général. Comme je vous avais dit,
et tenir tout ça émission à polémique, mais je pense que mon montazui parti naé na makambutu oyo et les Ghana na quatre église corps du Christ. Alors homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je voudrais quand même vous laisser peut-être une minute na bandeko owazi occasion il y a makokutana yo sikoyo. Il y a des gens quand même qui sont désespérés, ils ont abandonné comme ça peut-être au lelo abandonné foi, tout ça le lot avec beaucoup de difficultés, ça lui peut-être que à ignorer même l'existence en Zambé. Alors face à bande de cognon surtout un message pour nous. Merci papa le. Bande de cognon na biso bande de bozola na biso koloba que to sambela raté pour ne loko moko mais to sambela pour na bilo mibali. Pour na siècle présent et pour le siècle à venir. Mais premièrement, pour la Lola. Mais il y a des gens qui sont là, ils sont là. Si vous avez une fidélité, nous sommes là, nous sommes lobby, nous sommes là, mais nous sommes lobby dans le thé. Nous sommes là. Si vous êtes là, vous tambuli na obanga so Christ azongi po akozonga tangu Yesu Masia Nazareth azongi okende Lola. Mais si vous avez besoin de mukili ozana Christ était so azongi bien aimé à quoi sert Bible lobby na mutu azo besoin nyonso bon à perdre de vie naie mobimba. Le paradis existe, l'enfer aussi existe. C'est à nous de faire le choix pendant que nous sommes encore vivants. Donc bien aimé, Zoa Makas, aux unes mukandate, aux unes permis de conduite, aux unes libalate, aux unes musalate, aux unes guérisonte, aux unes mbongote, nous sommes posana aux huit côté kanzambete parce que ils n'ont pas bénédiction aux passagers. Tous ont pour tout ça là on can attend autoza. C'est aussi important bien sûr, mais pour n'attendre quoi mouké et des fois Christ a commis zonga na hôtel liwa payer. Et so liweye bozunion so ne otikala et on comprend que OK na olifelo combien lelo ko ngana auto luka me bazana ngo mais ba kufi ba paye ba kendi felo mais biso to na bomo to se préparer pour na to kende paradis un jour. Voilà le message na ko pesa bino et na part na ngai na olobaya ya bosambela mi pour na biso to sunga christianisme to condamner bandeko ba koina noté mais to sunga bango bandeko ba koito condamner bango na noté to sunga na prière parce que nzeleza tellement moulayi et to sambela pona bango parce que so muninga kwei to zwisu ndete to komo betaye tozo ko diminuer christianisme to bonde la pona bango nzamba pesa bango makasi et to bonde la pona ba oyo bazana nuna nzambe batiki ete bapengwa te to luka non te ba aussi ba kwei to tola te to chola te to luka non pe ba kwei nanu te to bonde la pona bango to pesa batoli e ko za malon mingi na ose la bino na batoli na bino na ose la bino na lo sambu na bino bosali sabiso pour to continuer kaka toujours na fidélité na nzambe tata poto kokate. Vraiment un grand merci na bande onyo sobolandi biso qui met en colonne ngai Yesu Masia Nazareth nzamba solo nzamba bomoy o matana ngomba Golgotha kufa se kwa zana bomoy azana nzambe na bino nde na déclarer bo so na problème na nzela émission papa le no landika biso nzambe oyo ya bomoy a visiter yo apesa posa motema na yo akoksela kondima solo et long saka atanaliwa. Que le bon Dieu vous bénisse au nom de Jésus Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci, en tout cas, serviteur de Dieu, de nous avoir reçus. Merci. Je crois que très prochainement, tu écoutes dans les sous-sous. Si je suis en remarque, le numéro est affiché. Vous avez besoin également de contacter le serviteur de Dieu. Son numéro est là. Le numéro est affiché. Anna, soit qu'on a de la fatigue. Vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner parce que c'est la seule façon quand même de bénéficier. Tant qu'on s'est mis au bima, peut-être mais de la fois TV vous trouverez des détails, des prédications, des enseignements, des temps forts et la prière, et aux alapé et malam pour surtout que ceux qui ont témoigné grandeur Yanzambe. Merci beaucoup Nabino surtout, merci na Gédéon, merci na Jordan Panzou. Alors vous vous abonnez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Ciao.